parce que ma bien. Alors c'est pourquoi biso na émission na biso noir et blanc, pourquoi pas na chaîne na biso Ezama Kambo TV de mon boss André Ngambo depuis Londres, pourquoi pas madame Chouchou Ngambo depuis Londres, Balobi, hein, maison Planète Béré, et pas Wapi Bakiti si biloko na 30%, hein, biloko pena ba prix à biloko réduction na comme na 30%, Wapi wane pas ezwami na asso sababi croisement asso sakasavu na boulangerie à Mama Poto, voilà, boulangerie à Mama Poto, en face wana ya boulangerie Mama Poto, babi maison Planète Béré, kuneza na cyber photo, kuneza naba ya ba imprimante ya ba malolenge nyosto ba imprimante ya ba kilo ba nini mutabeta ta zenité pour yeba ki kenon et ko créer le côté entre yé na Diamond pour Diamond pe ayebini lingala te azana epé motembo kana bisoté, tu vois. Alors innocent ayebi ke bil ayebi lingala azande kona ye congolais akoka ko agir bongoté, c'est bien na lobby ngo bien akoka ko agir na façon que non ve wana za mona mai nanga azape grand na bandenge na ye, comprendre, mais akoka ko koma na niveau ya obimisa babilo ko moko vraiment ya bongoté et ça bien tende kona mai akoka ki ko bimisa babilo ko ya lolenge wana te bien. Très chers amis internet, Toluka Kitango Oyo juste pour na comme éclaircir. Ah oui, bonjour très chers amis internet. Je crois que vous êtes nombreux afin de nous suivre bien. C'est votre humble serviteur Merveille Kwedito Maestro de la presse congolaise. Binomo boyebika tosala wana kaka pona osala musala o botinda biso tozala rapela wana pona obongisa ka pe makambo. Alors nayebi na minute o boza ebele wana na moni déjà balobi madame balobi lourd la suprême maman solution, balobi lourd la suprême maman solution, pourquoi pas le vieux Ndoudi le nouveau riche, balobi le vieux Ndoudi le nouveau riche, balobi Patricia Mobal, balobi Patricia Mobal le batelier, hein, Patricia Mobal le batelier, pourquoi pas Dani Mobali la salutation na yo, Dani Mobali ba salutation na yo, pourquoi pas mon boss André Ngambo, pourquoi pas madame Chouchou Ngambo, balobi maison Planète Béré ba kitisi biloko na 30%, hein, 30% bi bana lelo ti na janvier biloko peneza ko kita wana na 30%, beaucoup mawana maison Planète Béré, balobi Planète Béré ezakaka na Mama Poto en face ka ya Mama Poto wana, hein, na face ka ya Mama Poto wana, donc c'est que maison tunaka maison Planète Béré baluba kitisi ba pla pena na 30%, donc c'est que vous êtes déjà yako CP là. Bien très chers amis internautes, je suis très heureux de vous présenter cette émission car je suis pas seul. Je suis avec celui qu'on appelle Christian Gomez, l'un des grands analystes de notre pays. Tonton Mombo ya Bogart, tonton Mombo ya Maël, yepena azala normal dans soit lobby c'est que zabongo. C'est avec lui que nous allons réaliser cette émission Toyebi Makamunin Ozo les Kamikolo et les Katang Oyo actualité na biso ezali nini biso tozala toujours wana pona ko éclaircir et puis ko tia magam nanzila o ezali ba actualité to finga raté tout ça la mabete tout le bas o ezali réalité. C'est pourquoi j'ai bien voulu que émission les loto réalisons toujours na yemoko Christian Gomez là, je vois déjà le vieux Ndoudi le nouveau riche, le vieux Eric le destin, prêtre Azamoko, le vieux Eric le destin, Platini Milano. Bien. Je suis là déjà avec Christian Gomez, je lui demande déjà de faire son entrée car c'est lui qui sera mon invité d'aujourd'hui. Nakosenga la minoka botka la brancher du début jusqu'à la fin de cette émission car vous ne serez pas déçus. Balobi mon boss André Ngambo. Merci Penza, merci Namone qui collie et salingaï bien. Namobite boss Pena. Ou Mélanzama Baxela aussi Mikolo. Balobi joyeux anniversaire à toi Modestine Lobota. Joyeux anniversaire à toi, là où se repose le cœur du maître. Là où se repose le cœur du maître. Modestine Lobota. Bien, je suis avec Christian Gomez. Je vous demanderai de rester branché du début jusqu'à la fin de cette émission, car vous ne serez pas dessus. Nous ne sommes pas là pour faire du mal à quelqu'un et non plus pour déranger quelqu'un, mais surtout pour éclaircir des choses et pour porter un plus à vous qui nous suivez partout dans le monde entier. Il est là mon invité d'aujourd'hui. Je dirais déjà bonjour Christian Gomez. Bonjour Maestro, l'enfant chéri de papa André Ngambo. Yonde Makambo. Yambabi Yonde Makambo, Babi P Eza Makambo TV. Alors, danger donc mystique Eza Makambo TV, bémission Boinde, Eza vraiment l'engiming ya Rolanda. Pour yo yebi lobi na ngonde kona biso satellite à to finga raté, ba polémique ya raté, critique té.
tolobaka nde réalité makambo ndenge ezolekela. Vraiment yo pena na moni yo pena za base pena talaka pa OK. Alors ba olanda biso déjà yo yebine makambo ekendelaka. Moi déjà moi ko attirer attention ya ba o ba olanda biso. Ah oui, eza toujours ngai analyste na bino Christian Gomé et na changé te atako na lati linette mais eza toujours ngai ba mbote ya trop na bino to lela bino tout ba interno donc talaka bino. Bino nde donc na nzela na bino nde pe biso sango na biso ekendaka libanda place bozali. Bobeta ka pe moi ba masolo na biso to yebi na minute boza déjà belé bozolanda. Bambote na bino ya trop et na bossa na webisa bino teke to linga bino mingi poto linga kande bino pour ceux qui toza eza pona bino n'est-ce pas vraiment eza pena bo ceux qui toza eza nde pona bino donc ba gros bisous vraiment ba gros bisous. Alors lelo to na benga ki poto so la likambo o ezali ya musique toujours ya Congo ebi makambo musique esi la te na makambo na musique un peu makambo pesi la toujours te. Alors to yebi le lenge nini ba musicien na biso ba bimaka le lenge ba musicien so ba sala makambo. Alors idéologie tikala moko ke na musique ya Congo babi il faut kaka rendre zalaka il faut kaka tiraime zalaka il faut kaka qui impolitesse zalaka. Alors Christian Gomé soki ko za dana idée na ona lobi wana ko défendre le lengeni. Bon en bref nakolo poser une question moko non problème ezatenga to ça na plateau ouais bon na carrière ya Michael Jackson ba explosion sa sali et ça salaki afinga yimutu. Bon, on a personnellement habité, mais habité peut-être dans la coulisse tout, mais obligé habiter auto monde le. On a habité yo. Na ko informer yo que Michael Jackson tia sali carrière na e atikala ne ko finga mutu te. Tia beti ba chana ye, tia sali ba succès danger atiki ba million. Azaki na impoli envers mutu te. On a ko informer yo. Alors ils a vraiment propreté qui est pour ça la musique il faut que chana polémique bablo non musala na yonde obenda batu pene na yo musala na onde ekobenda batu pene na yo to vandi apona inosbi balubiso to tiki makambo to sunga ndeko na bisote normalement faut to sunga parce que nous sommes la presse. Alors aussi longtemps nous sommes la presse on n'est pas là seulement pour promouvoir ceux qui sont comme les artistes congolais mais pour porter aussi un plus ce qui est comme le conseil pour le prouver ou pour l'apprendre aussi comment faire des choses. Alors le lot petit biso inosbi to benga petit parce que ça na âge to ça mikolo na ye aza petit na biso malgré ça musicien o ya mboka na biso o ya ça la fierté ya mboka na biso ya musique ya mboka na biso partout dans le monde tala lelo yo yopé ba lobi yopé pe na vitesse ça il y a danger mais inosbi azana respecté envers bamikolo du début de là qui fali tiraima fali boye fali na inosbi boy le commis Bill Clinton to bandi yo totala ki émission wana yo dans le baté o ngangam na yebi mais za obiso mibale to yebi. Alors Christian Gomé kotala comportement o inosbi aza ko afficher lelo yo soki ngi otala yango et puis o loba pona comportement wana okoki ko loba ngo lolenge nini. Bon en tout cas pona wana vraiment naza déci parce que inosbi aza jeune leader moko yo alinga mingi. Bon je peux dire alinga maki mingi parce que na minute choningi tozo loba wa sans mentir, il faut tout la vérité parce que tout ça rassemble, tout ça pour encourager le mal. Alinga maki mais ces derniers temps je te dis, je peux t'informer que na minute yo ba fan na baza ya ko fâché na niveau moko. Baza ko fâché neni wana ba leader na ba. Bon leader na bango le problème c'est quoi? Et loko artiste congolais ba bosanaka, bazalaka na ba fan en commun. Il y a des fans au Bazali alingaka inosbi alingaka pe Bill abinisa pe na batana e donc atikala na ba souvenir moi qui toko pona Bill quoi. Alors lelo tant otala que non bon innocent peut-être ba comme linga yo lelo. Tu vois? Alors on a zo critiquer té on a zo fingaté en tout cas donc on dit que la vérité. Innocent ba yo linga yo lelo. Ba Bill baza bato yo ba linga ma depuis kala. Vous comprenez? Alors ce que tant que ba fan comment on a ba fan en commun fan wana kako alinga Bill lelo comment olinga inosbi cela ne veut pas dire que atika Bill ayebi que no Bill pas sepeli sanga na bandenge na ye tu vois alors ce que tant azomona mutu oyo asepeli sa ye liboso yo ye tolingi pe yo alors komi ko manquer respect neti yo dénigrer na bandenge moboy je ne crois pas que mutu wana oyo alingaka Bill avant bana kolinga yo je ne crois pas que ozana sengo na yo. Je te dis mon frère même si tu continues sur internet na minute yo sur YouTube au mona ke ba fan na ye donc ba comme bazaya ko silika ba sepeli te
Bah c'est pelité donc sur les 100% il va faire naïe 95 bah c'est pelité. Alors 95 bah c'est pelité. Christian Gomel le scoyo Inosbi peut-être oh ça les locaux ou peut-être oh mi mon non ah non moi la mouké bah tout le monde bah ça simanaï bah ça quoi conduire ko pousser ça la boy ta la musique à Congo et tambola boy n'est-ce pas que moi la maipé ah la idéologie. Bon pour nos routines ou pas ça tout ça vraiment en confirmation en côté. Mais le problème c'est quoi? Source source attendant nous sort ya batu nyonso ba mais comme ma musique on a moins impolitesse. Attendant sort na bango. C'est le autre exemple le roi c'est le aloba non yé we raza président na été we raza collègue na yé. Aboya wera. Le lo c'est le raza wapi. Alors c'est le autre zo des trophées na États-Unis. Le lo oyo. Oui, auto a des trophées aux États-Unis. Meilleur artiste, meilleur chanteur ou comment? Meilleur clip. Meilleur clip. Ah, bon, en tout cas, on a vraiment évité. Mais quant à moi, na minute oyo, tant que vanda boy, na minute oyo n'engeza boy. So na bisho bo ça va. Yembelanga no moi ilo mo ya c'est le oyo beta na minute oyo. Ezate. Actualité azate. Oui. On n'est pas là pour nous critiquer, c'est le haut pour nous populariser. Notre autres c'est la réalité. Il y a un politique. Sort il y a bateau balinga ko manquer respect na ba mikolo. To que ni sou musikate to zonga pe na mobile. À l'époque, il était un peu gloire donc on mataï ça la qui mo blo mo boye ko bungela pe ba yaya ou pe bazaki liboso na ye. Lelo o so to lobi te ke pobi la silate. Asilate. Wana zana yintengo ku dibende. Asilate. Mais Gazoa Zalagi n'a 100%. Na minute ils ont 70 et quelques. Vraiment. Ça on peut le dire. On est ici pour nous relever la vérité. Vraiment. Cela ne veut pas dire que le col a bila manka ki mukolo to encourager pays bien manqué. Non. Wana so to sali bongo c'est que to zwa ki pata ba éducation na banda ko na bisoté. Mais ba to que no musique ya Congo fo bongo. Oh non. Non. Musique ya bongo fo bongo pourquoi? Alors ba musicien chrétien na biso bazo beta banzimbo izo yo kana tel que ba Mike Kalamba ba Moïse Mbiye ba finga naka. Ba finga naka te. Ba ça rappelle ba impolitesse mais bazo beta ba musique na bongo. Alors Christian Gomé va ta musique na bango bazi pene zanine parce que yo tala ki émission ya Bill Clinton na ebité oyo ya mabe yo mona ki pa Bill Clinton pour lelo Inosbi a son chargé na Bill Clinton ezanine parce que yo tala ki ngo to yoka ki non Inosbi et Bill Clinton atanga ki juste que non kombo ya Diamond bozo zoye na moko lokola so kinine mutabeti na nous zenitité abeti na nous Bercy kututé boya bobeti ta stade de martyrs na biso a total su kinine mabe ya Bill alobaki yango wana est-ce que Inosbi a ko s'enflammer le lengo ko s'enflammer est-ce que ya komi Sankara ya Diamond te boy. Non, ce n'est pas ça mais Inosbi lo mo fala eba Diamond dans ce qui est tanzanien et yena Bill bazaba ndeko disons bon mi balé bazaba congolais ceux qui zaïli kambuya Bill na Diamond en tout cas Inosbi akoka ko kota parce que elle wana tinga na lekine émission moko boye mutabani sa lokola a finga yo moto na ngai peut-être na langue moko boyo yo yebité bon ngana ko défendre ngo teke pona no finga moto wana na lo bageno ote okolo babongo te pour moto wana pesa grand en tout cas na chaîne na bango azo sa makambo ozo comprendre na ko reprocher na ndingona et non moto alobe na yo a fingi pe yo te alobi ki oh mais comment bino bo pesa ko du tout kango base boy tandis que aza journaliste moko boy so bandenge nini ngana lo bateke na bando finga ye na bando lobele babilo mo boy non na otali c'est justement grandeur na yo o ngana osala exandé yango wana donc na otali c'est juste pena yango te bien très chers amis internet ndekat internautes ndekat to c'est bino que non toze toye awate pona blesser tout le monde maintenant porter un plus surtout na jeune leader na biso oyo a bandi carrière na yepena a komi ko fongwa parce que s'il faut dire la vérité a komi ko fongwa mande sikoyo parce que le lengo peut-être sur to continue na ya YouTube yango totali ba type oyo wutaki na o alelo to comprendre que non siko na komi ko fongwa alors tozala te wana pona ko luka ko kangele makambo tozala wana pona ko fongolela nde makambo alors oyo ekoki ko nuire oyo ezali carrière na biso to linga yango te alors tous allons toujours wana pona ko porter un plus na jeune leader balobi Inosbi vraiment alors Christian Gomé tout le mécana nous ko sungande ko na biso nebi ke no za bongo ozanga te o ezali
ba conseil pour na opé ça na ndeko na biso Inosbi parce que ba to beba ça la émission ba biso ba condamner ka Inosbi ba condamner peka Bill Clinton ba condamner peka nani oboy mais biso to ça wana pona ko to ça wana église au milieu du village s'il faut dire hein église au milieu du village wana mon déjà Patrick il faut Rolanda pourquoi Paris c'est local te ba lobi gloire ta Thérèse ba salutation na yo Christian Gomes soko kokio porter ko za pire non lokola conseil pas ndeko na biso Inosbi ko ça bon pona Inosbi et on le bana Inosbi message oyo auto conseil oyo ezaya yo osaka déjà musique no bien sans kofinga bato alors et loko pe o na moni loko e ko bakisela yo te soko zu musique osangisi yango na kofinga mikolo c'est au contraire e ko kitisa yo succès to carrière na yo e ko koma en danger ya wana luka wana za la base te za la base ah non ce n'est pas ça le lo so ko tien politesse o moni na ba mikolo balinga ke ba oyina d'ailleurs kuna minute bazo silika déjà na minto déjà bazo silika mikolo Rolanda to ça l'émission moko boy eta ke bandeko malamu pour ndiko na biso ko s'excuser na part na ye et pas ya ba fan ba yaya ou baza pena na moi kanda envers ye vous comprenez peut-être vous allez pas si pour na ye moko ami kitisa na ba niveau na mais biso to ko ko aider ye hein osaka déjà musique na yo bien oza leader oza na makila ya ba leader oza na talent na yo oyebi musique alors le lo tu comme na niveau ya obeta ba featuring na ba Diamond on a c'est que déjà ozo mata mais eloko lingo landa je t'assure mon petit frère eko kitisa yo et au kitisa yo ozali sous innocent ou ozali loté o comme on a histoire lokola ba bébé Chanda en tout cas on a vraiment ya koloba yango wana na pesi conseil pe natali ses conséquences. Vraiment très chers amis internet na Christian Gomes parce que y a za la maïl ming pena alubara bien et puis asala musala na ye le lenge oyo esengeli alors Christian Gomes lelo oyo Inosbi yo pepe si makambo est-ce que c'était né muto esala ke no mwana mai akoma pepe na peut-être tout tolo bakeno mutana simanaye ke mutu boye moi succès wana ndimte salite ke mwana mai pena apafuka boy oui cause la yango ikoki vraiment cause la yango mais ça ba danger parce que et cause la bango musique na bango boulot na bango eza boulot ya caché le lo prêtre moko boloko ba vient na Eric le destin ko ya bobi bon Inosbi là rezali marambutu maintenant on a besoin featuring yona mutu na Bill ce que tant yo de côté ça ba rando monique mobulu vous comprenez donc eza bien te faut bazaka na boyokani surtout na baya ya po okoselo mo boye tandis bazo ba opportunité o ça ba featuring na ba mopao vous comprenez donc le lo yo so bandi bongo baya ba le la salon na ni ezanga ça na ngomoni ba komiko éviter yo alors que ce n'est pas bien alors d'après le côté de Bill azana ma bémon boita sala pe Inosbi parce que ma eninga na pas maté bon en tout cas pour tous à la peine ni pour ni contre je ne suis ni contre Innocent ni pour Bill ni contre Bill ni pour Innocent Bill a sali Innocent il ôté Inosbi a agir na iloko obi la lobaki ah mais comment le lo boko motanga Diamond boko pesa ye ba kilo ba nini mutabeta ta zenité pour yeba ki non et ko créer lo mo côté entre ye na Diamond pour Diamond pe ayebini lingala te azana epé moto ya mboka na bisoté tu vois alors Innocent ayebi ke Bill ayebi lingala azan ndeko na ye congolais akoka ko agir bongoté c'est bien na lobby yango bien akoka ko agir na façon que non ve wana za mwana mai nanga azape grand na bandenge na ye comprendre mais akoka ko koma na niveau ya obimisa babiloko moko vraiment ya bongoté ils a bien tendé ko na ngai akoka ki ko bimisa babiloko ya lolenge wana te bien très chers amis internet tout le cas qui tango oyo juste pour na comme ka ko éclaircir na baye oyo baza ko tsa moi makelele parce que makambo ça la ma bien té alors c'est pourquoi biso na émission na biso noir et blanc pourquoi pas na chaîne na biso Ezama Kambo TV de mon boss André Ngambo depuis Londres pourquoi pas madame Chouchou Ngambo depuis Londres ba lobby maison planète Béré et pas wapi ba kiti si biloko na 30% biloko pena ba prix ya biloko réduction na comme na 30% wapi wane pa ezwami na asosa babi croisement asosa kasavu na boulangerie ya mama poto voilà boulangerie ya mama poto kaka en face wana ya boulangerie mama poto babi maison planète Béré kuneza na cyber photo kuneza na ba ya ba imprimante ya ba malolenge nyosto ba imprimante ya polo ba imprimante ya ba
bâche, il y a banderole, tout, il y a tasse, imprimante, surtout impression surtout zawana na kati ya maison planète Berry balobi bilamba ya kitoko basapatu ya kitoko maramoto ya kitoko bobeta tour beaucoup à la décité. Bien très chers amis internautes, nous sommes déjà à la fin de notre émission Noir et Blanc qui était présentée par moi, votre humble serviteur Merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise, que je ne peux pas mettre à fin dans cette émission sans avoir remercié celui qui était derrière la caméra, celui qui assure cette émission, celui qu'on appelle Isaac Zola. Isaac Zola, yende caméraman à Malonga balobi, yende boy ka machine, yaba caméraman. Dans mon plateau, j'étais avec Christian Gomé, moi na maïe, balobi yepena. Alanila mangambo honnête et puis azalaka toujours na kati pena ya masolo abimaraté balobi pona bozwa ba analyste kitoko boye ba analyse pe ya kitoko boye bozala toujours branché na chaîne biso Eza Makambo TV, bo s'abonner massivement beaucoup zala. De citer bien, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Christian Gomé na ki kokyo za na ba dernier mot na yo et puis moi quelques salutations ko bo sanate numéro ya téléphone. Dernièrement na Eza na osenga pe na je na biso bill po na yaya atika un peu petit ndinga zo sakana azaleki hein à s'en charger vraiment na été pour kanda na été monsieur aux aloa flamme moko yo kolela leki et au sala vraiment kitoko mingité na pesi bambote nanga na les boss André Ngambu depuis Londres na pesi bambote nanga na petit frère nanga le grand caméraman Isaac Zola donc yende pena makambo ezali na pesi pe papa nanga mbote na saluer ba mina ngai tel que ba bino ba maestro boza vraiment ebele ba Noël Mbabu et ba master nanga Martin c'est natangi ba Shadrack ba Yannick en tout cas base eza vraiment monene na pesi pe merci Nanzambe pour ninga la musinga mokolo lelo vraiment merci très chers amis internet. Christian Gomé numéro de téléphone Bosani. Bon, numéro nanga ezali plus 243 81 430 14 20 plus 243 81 430 14 20 wanande ozui ngamoko en personne. Yomoko en personne, merci nako répondre à l'invitation nanga. Na profiter pe na remercier yo na pesa pe na souhaiter joyeux anniversaire na la Queen Modestine. Ba joyeux anniversaire. Longue vie à toi, Nzambazaranayo. Vraiment, très chers amis internet, là c'était votre émission Noir et Blanc qui était présentée par moi, votre humble serviteur Merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise. Je suis déjà à la fin, je ne peux pas mettre fin dans cette émission sans avoir remercié le vieux Uric le destin, balobi lourd la suprême, maman solution, non, elle a toujours solution, balobi, Laetitia Mwanda, salutation nayo petite sœur propre balobi, élève de maître Laetitia Mwanda, Laetitia Mwanda, salutation nayo balobi, ado le pro, pourquoi pas Jessim Bemba, sans oublier Clartine Tsudi, salutation nayo Ritz Lokate et pourquoi pas Beloti Mungi, salutation nayo et sans oublier Denis, voilà babi Dani Mobali, balobi Dani Mobali prêtre degré 0 balobi Abedachou, salutation nayo balobi Wata salutation na bino nyonso balobi sans oublier Patricia Mobal, balobi Patricia Mobal, salutation na bino chef d'état-major Papi Kawaya, général Papi Kawaya. Pourquoi pas Lena la Zaïroise, petite sœur propre, salutation à Binonga, na Binoto Monani Mbalalissima, ce qui est Azungite, Adam Fakjo, le méga boss. Big up!